Mais pour l'instant, naza dispoté pour na Kofi central. Pour l'instant. Le bas va donner changer. Pour na nini vous êtes dispoté pour na Kofi central. Et là le gars to Zwisser na biso sindi abetana BCB je monte que moi habite na BCB na bi yoko ta quartier la tanta nabi pour na produire. BCB va ça maison production. Album déjà depuis dans un mobile depuis kala accrochage za ki na Nzembo déjà Nzembo tema na emba ngo bien trop na zelaka ebima ngala kuma zelaka ke nini ngo ifrena to problème théo ya accrochage ya koyoka na te ya kanate po biso kola moni biso kola ba quartier belé biso to kola ndeni nga kola na ba matete bangaba ba kisensu bangiringiri tokola biso mo mukumbusu biso côté na biso moi mukumbusu salama ça dit ngani na bunda mo ba passage na ngabo mo ba mbrité ça dit so to na mo ba mbri belé peut-être net to kuta na couloir mo bena na tam son émission mais tam son na beta mo otigar na buka eloboko comprendre na ko sala yo buka na eloboko kasi on a lobby boy yo mulaya mbinga wana ngako gumbe na ngayo. Crise économique et kotina bolingo nakomi kokelela tendresse nakomi kokelela elenge aima osele sileo masikalo mbosele sileo mutima mona moto komisereo je l'enlève yo On va tout parler, sauf de rien. Sauf de rien. Après, comment préserver carrière? Après, il faut tenir un Ponta de Lance, El Marcador, mon général. Amour pirate, hein? Amour pirate. Ponta de Lance. Ponta de Lance. Ponta de Lance. El Marcador. Ampoyo, ça va? Nabanda? Mbote na bino soto bolela makasi. Bino mo bobenga kutu. Boloba ke Freddy Akimbe Doli Lorea. Botaba chéri kaltaba jo o bongo ya cleboa.com. Ça dit de la nation tonton Banda, Papi Gen, Pichu Manga ya chéri ya qualité. Kimomba cleboa.com. Oyo Herman Amporo yo garçon slim azali ninga mesan koloba. O ko vous vivez kaka l'international. Façon malo l'envers na vie na ngai mais le bao. Awa sikoyo na ekoluka Ponta de Lancia. Pourquoi Ponta de Lancia? Toyeba ngwawa mais biso toyeba na kombo akala Mignon Abraham. Mignon Abraham wana toyebi ke papa chéri papa ça vous comprenez déjà Isaïe to sur la masolo ya amour pirate to sur la masolo ya mouvement naie to sur la moins belé depuis longwe nanu Freddy Akimba zuete mais Freddy Akimba sigonde na arotonga te arofinga te aroya pe na ba discussion te mais oya rande na vérité nebi no boyebi tout ça na ebongo Ponta de Lancia boni papa ouais kitoko Akimbe carré. Na moni carré, ba genre ngo merveilleux. Merci pareillement. Merci. Pourquoi Ponta de Lancia?
Ponta de lance, ça veut dire attaquant des pointes. Attaquant des pointes. El marcador, ça veut dire le marqueur. C'est-à-dire la ponta de lance, el marcador. Mon général. Yo comme général. Kalawana. Pour ou c'est pas ya maréchal, c'est qu'on l'a au tenga général. Nga zala déjà général depuis kala. Nandenge tuzaka bwe. Na bimite nazana à côté vite fait. On a ça musala o batu ba ozela. Donc ils assument beaucoup de théo voilà. Non ça ka musala o batu ba ebi na osala. O batu ba ebi o sala ndenge venanga wili musheno lo baki ke en tout cas Mignon Abraham Ponta de lanceur kitoko. Mais amour pirate. Clip kitoko, texte kitoko, mélodie kitoko, mais promotion. Non, c'est bon. C'est bon. Mon problème est à poto déjà banango. Poto déjà bazanango. Ah pena kishasa ba chaîne izanango. Mais ko betande. Le problème est nini? Ko bete zanini. Ko bete za ko bimisa CD nango. Alors biso to sala mingi to tiango na net. To tiango mingi na net mais awa malgré to bimisi CD te zo beta na baba c'est sûr que okende sous ba boîte te. Moni nganga na fai na ngame alingi skoto to bana ko décortiquer mwango. Les obi ke ba CD. Chant yo bimaki BM oya héritier Watanabe je salue à Ponson Masalanga. Les abimisaki et bana d'abord ko betaka ndengo wana tandis que ezaki na kati album mais e betaki biso tout oyo kakyo sikoyo amour pirate eza na kati album mais yango moko po olakisa biso couleur na yo ke Mignon Abraham de nazo na couleur na nga yango yo et tout mais on dirait oza ko imposer bato yango te. Non, nazo imposer bato yango po na tiaki yango na à la portée de tout le monde et awa na kin ils ont ba radio tout na ba TV tout et ka biso neza rat Congo za ndeni il faut fungwa mat mais okina na ba chaîne na biso à Congo bana ba CD ba Pisquare bana ba CD ba Jay-Z bana ba CD ya ba Rihanna ya rotikela ngote asala ki quand même effort ya lukango mais biso sko to yak nango biso moko mais on fait toujours l'effort ya omemela bango est-il que nzembo eza déjà bien tozo kotaka wana to betaka biso tunzela moko pona ba boîte o bazo tchango ngana ke note ke la bango te donc ba obetango déjà alors to comme obligé ba tout o ba boîte bazo somango quand même na iTunes nzembo za ezotekama na ba plateforme tout c'est-à-dire ngane nazo imposer bato c'est-à-dire na télé na sa bato boyo kanzembo wana bosombango na iTunes tam susu kosi ba congolais ou kosi ba diaspora na minute on est dans iTunes et comme na combien de vues. Non wana maramwana affaire à vie eza musique te robeta mabe mais batalio hein robeta mabe on a chance pe batalio mais le robeti yango te za marambo ba vu te neti nani wana betaki mabe mais batalie quand même ngana ni naza boy naza mativiste te na bomoni nga kutu batali ngai 1 million de non biso souci na ngeza na sa musique but nangeza nini nasala na sa musique ya mbangu te na sa malembe po na yebike nazo ya koleka batutu ozwa koleka batutu tutu epike leko zoba ozwa koleka batutu na yo timbela sko odire moi yombo moko boye e bandi déjà kolata on est balobaka bana papa chéri babimaka te. Non wana ngate wana on s'est trompé adresse bungi adresse bungi nazaka na répétition no moko oyo déjà na tchelaki bango image ya répétition na yo obundaki bien mais on dirait qui papa chéri et zana on a kati maintenant naza mwana papa chéri je crois que moi on avait na biso edingo esoka obunda yo mona nani non mona ye mwana papa edingo
au moins référence na yo au boulé mutumo. Alors c'est ça, ça dit na moment où mon papa chéri, si je dois refléter l'image de quelqu'un, je refléterai l'image de papa chéri, ça dit na refléter ka image à papa chéri, mais Abraham Sikoy. Vous comprenez, hein? Abraham, ça dit biso ba cop wana ningo wana cop wana ya yombo, ça dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pendant et kotate, pour nga na la musique nanga, malem, souci nanga zanine. Na 100%, il y a batutu balanda musique. Sauf qu'à 30% ba yo kinga, pour nanga za réussite. Sur 30% déjà babandi koyo kanga, pour nanga za réussite. Même 10% c'est bon. Même 10%. Et c'est ce cas bayoki sango ke garçon na sala mo elo mo batu batela kiango. Alors on se tikali et okende et c'est propagé de bouche à l'oreille. Voilà, eza bongo. Tozo bunana te to komakaka mbala moko esika mobe. Même batutu tozo tala. Ba vena biso basala ndule. Batutu o bazotala bango lelo baza likolo quoi. Babana pe kana se. Ça y a un peu musique nanga na ye nango kana se bongo ka ndenge za muke bongo na obunda nango kaka bongo na ebike le roi Moussa nanga za yango ekoto mwa maka bongo na yo remarqué et logo zo pesa au courage assurance eza tam sous présence ya Abel de Charme, présence ya Métro, présence ya Yves Bermunde mutu bazo sa e marinote toza Toti BCBG, to Yewana, Minu Abraham, to Bunda, to Kende, et au Simba. Non, au départ, nga naza tchana ba ambition. Un homme doit avoir des ambitions, na ba calcul moko positif. Nga naza te na bunda po muninga bundaki. Ça dit on est commis en vie. On est commis en vie. Nga na envie à rater et pour naza précédé na sala likamuna ton nango donc peut-être pour bamoni ndeko bayemba ki bazala ki déjà bayemba ki déjà dans l'album nanga avant ba quitter groupe na biso wana pas ça nord wana avant ba quitter groupe na biso et alors est-ce que papa chéri pa yeba gars mais papa chéri ba musicien tout ba travailler dans l'album nanga ayebi sous bazali bazo sala bo na bango ti leo na orchestre na biso BCG malgré que nga na mo temporaire voilà maza ba frère nanga batie la main na bango na mutuka oyo bato bazo mona ya matindika po yepela donc merci à eux na contribution nango na bango mais nga naza nanu mutu oyo osala que na kumba nanu masolo pour peut-être na tamsu na sima nanga masako ozwa pe tamsusu stylo eza bon Lorango et a bon na ndenge yo solo ba bon na moni ba betelo maboko kuna maré toi na ndako toi plateau te mais ba betelo maboko ça m'étonne mais à la place de beta moi je na moni beta moi je moi nene ka système ka ya bébé hop ya bébé Bénédicte il est ça donc voilà beta sala na Jessica na beta moi foot nanga voilà beta moi foot na yo mais Minu Abraham départ na yo na BCBG yo moko epa na yo toloba ezaki programmé ou bien osaki yango brusquement non ça est départ nga na mise en disponibilité temporaire mise en disponibilité na ok c'est déjà je sais que batu ba loba Abraham Falo baka longwe pourquoi batu ba lobisanga na longwe parce que oyoke osali groupe mais ça problème na ba crier mikolo yo bozo boaka wana crier ba tu bazotala eza problème te batutu bayebi kutu lisolo ya ba wana nyonso ba lettre si batutu bayebi esi eleki nango Abraham azosala boye bana bafa na BCBG bayebi ke Abraham wana azosala boye donc koloba te so osala na Toyota ozala mo garage non na coin et un problème te ça dit ezaka na sala na Marsavco nana mo boutique na coin et un problème ta est-ce qu'il y a sous problème
Abraham. Mais il y a problème. Ça la vérité. Et puis pour na cri. Mais oui. Nga artiste musicien dans cet album là titre on passe son nom. Et pour le bas passe son nom. Oui, yango te. Moni depuis passe son nom on 8 ans, il y a na faut na silisango. Yango mon na 8 ans oyo na zui. Ce qu'on attend o na zui, na manoke neka studio. À part studio, faut na travailler et depuis kala tozara déjà na bateau to travailler na bango. Siko album nanga passe son nom wana na bano sala ba présentation nango nengeni. Je dois avoir des combattants à mes côtés. C'est-à-dire yango moni nazana ba combattant pemé nanga 10e bataillon toujours s'exercer. C'est-à-dire so bato moni to beti be wana za ba entraînement. Ba entraînement po ya minene ezoya. Wana sikoyo mima wetu alobi noté tala a copier na fali poupa. Il y a problème té. So ezaki malamu ya problème té. To le bapé azape idole na ouais. Normalement. Il y a problème té. So mtosel kambwa bien. Au moins qui est dérangeant quitter et dérangera peu carrière n'a été on paie pour biso na Congo toi aka ba complexé toi aka yo za non complexité complexité vous a complexité c'était parce que pour bato belé ba moana ora mutu yabi o moana ça déjà mutu yabi moana fali pour pas mutu sala ngono ça dit ba longo no mundelo a tsheko na dictionnaire. Ça dit ils ont un dictionnaire. Ngasko et là on a CP nous obligé aux arana complexité. Là c'est ce qu'on a raisonné ce qu'on a Abraham complexité donc ça complexité donc nagoyo kapé moi chez enlever mon il y a problème té. Crise économique et kotina bolingo na komi koke la tendresse na komi koke elenge ai ma osele sileo Masikalo mosele sileo Mutima mona mote komisereo Jere enleve Mamane Yo Male Mamane Vivila No lo mala tsuta bolingo yo Lo mala tsuta bolingo na male fenanga Eleve yo Male Namoni Papika Bakirikou, boss de boss, alinga beta mabora bia Abraham Aseksa na munoromela mutema afungolité. Comment ça? Mais ba parole wana bo travailler ngo. Lelo siko yo po olobango. Et maman na s'illustrer. Parce que bana d'abord na partie ezalaka. Te yo ke mais Yazulu. Je vous aime Yazulu. Et c'est le mapona basantu. Est-ce que nana chérie te kukuta? On a vu ce mon oui. Comprends? Et ça n'a pas cité. Problème est que tant que la peine à baninga na biso, tant que tout na bango bibo tout na paix. Parce que voilà. Natinani. Je peux ça un exemple moko. Tant que me chéran levé mon kil mon mebi que chéran levé nzembo ya Gino. Voilà. Parce que peut-être yo quand ça na oyemba ngote par rapport. Ngala kanisa kité. Yo na Gino bozala ki le roi na ba guerre d'esprit. Gino roleka te d'abord o moto ya mbio na émission eza moto na vérité. Voilà. Guerre d'esprit entre yo na Gino. Ah to romo beta sko le solo il y a pas son nom te comme il te pas son nom avant to beta le solo nango to beta le solo d'abord il y a amour pirate. Pirate. Donc monique to changer quoi. To changer to saka wana. Non, ça dit guerre esprit. Et avec tu accrochage ya. Le baka ke bobongisi. Accrochage nze mona to kutante depuis Gino avec longo. Mais yo jusqu'au conscience c'est ça liot. Obimi siko yo na ndaku ya ba parents comme siko pas na yo. Comme siko ndiko ko mona vraiment que oui, il faut ça na comme siko mobali. Non, ngaza radia mobali depuis kala. C'est mais ça déjà pas moi si kala minte il faut bota, il faut bon ça balayette, il faut bon ça nyonso. Akimbenga on a comme pas ça non. Album déjà depuis dans un mobile depuis kala accrochage ezalaki na mamwa nzembo déjà nzembo tema na imba ngo bien trop na zelaka ebima ngala kuma na zelaka ke ni nango ifrena to problème teo ya accrochage ya koyoka na te ya koyoka na te po biso kola moni biso kola ba quartier belé biso to kola ndenu nga kola na ba matete bangaba ba kisensu bangiringiri to kola
tukola biso mwa mukumbu suti biso côté na biso mwa mukumbu suti salama ça dit ngani na bunda mwa passage na ngabo mwa ba mbrité ça dit soto na mwa ba mbri belé peut-être ne to kutana na couloir mwa obena na Ntam son émission mais tam son na beta moi au tigar na buka eloboko comprendre na ko sala yo buka na eloboko kasi on a lobby boy yo mulaya mbinga wana nga ko gumbela ngayo monitiko so ezaki ba crochage ke ba tembe peut-être na buka mutu loboko mais sko mutongo sko na zo batem mutongo yo zolo de ba côté kuna ko pango za na na ke bat ba sepeli bat ba sepeli bat batel ba en tout cas vraiment na habité il y a là une bon brisli yo ki brisli nde mais kasi le belitaïté qui limite le belitaïté yo tant ça la illusion autre la ka ba wana yo nem to kena na taille ngana kena taille na monde na masolo musique nanu to mona nanu Abraham na guerre guerre neza kaka leki TV moni akokate ngana na sala boy ngana zo sala boy bozi na boyo ka passa no bozi ya boyo ka bat des matchs les lorsqu'on ma solution ngakuna lobaki ya kokate tende ngana ya ka na lobaka que nzembo yanga kuna pe ba nzembo ya bango bon tobeta disque ba obeta biso obeta et puis natalika ke ngakutu ba niveau na nga otenga souci na ngezake na lalisa batu ba grand chanteur amboko lokwa ba faire cher des poules na lalisier lelo qu'on veut ou pas fali pour pas di cap la merveille soto bimi on amboko vient na saluer to ki ba mboka mususu ta musu ba ta ndenge zala kaka ba tembe belebele soto bimi bando comprendre ka prêtre batu balongola ba chapeau bani je comprends ba ivoirien ba camerounais balongola chapeau kanazo ya kobungisa ngate nazo ya souci na pe za vena le capet oui pour le capet nengo lobi wana mais oyebi ke ve beaucoup là ça grand chanteur makasi moi kutu ya ko ignorer bulesiko yo ya vraiment afanda aniata yango te beaucoup la kokate à téléma il y a problème té c'est-à-dire quoi to lo baké na BCBG lelo bana il y a papa chéri mi balé quand même balingi pe ba chapé misapi yona jino na comprendre te solo pour yo okendele ngai pourquoi et yo ndenge ozokendele ngai na mingi to beta mingi nga po moni wana eza ba crédit moni mutu musu parfois rane souté tout mususu parfois maka mususu a s'intéresser en ango souté yo kutu ndo za na bien Abraham j'ai mon robot ezotala esouté Abraham omoni tolo balokola yo ne lelo komi orphelin mais oyo okuta déjà ba orphelin ti banane na pesi exemple orphelin na Congo donc non na BCBG ça dit quoi yo zaka na kati ya groupe ozaka na carrière solo te parce que baninga déjà banda ba carrière solo bayebi mabe na malamba yebi ndeni ya reconduire yo suko ka dengo ye obani déjà que non ba ore na oleka ba bon so estimé pour déjà amour intérêt ngo comment comprendre yo so na comment comprendre yo pe akimbe o pe a chance te pourquoi parce que so za o pe sa chance o eza télévision ne o lo ba marambo lo bate bona ko sabato pirate que bon na lo bakia na lo bakia que mélodie kitoko clip kitoko texte kitoko mais promotion na lo ba pe quand même vérité na biboye na za na mbangu na mutote na oke na ngo malembe parce que muto yo pesa nga mbongo promotion ati ngamoko moni amour pirate wande ba komi M production c'est mignon Abraham production. Vous comprenez? Ça dit na buna makamunanga via eza ma vie nanga musique ngamuna sala ngamoko mais pas sonore eza na producteur nango. Vous comprenez? Pas le amour intérêt à part. Amour pirate. Amour pirate ngande na sali yango par rapport maison de disque nangé bim ça passe en année où natala que na pesa quand même bana tout ya Congo ba comprendre que naza qu'il y a quelque chose qui se prépare. On a mis bongo ici koyo. Tant on a ma bongo non ça makambu ngamoko non salango na ok nango c'est long programme nanga. Donc na ko sala ndemo na mututé. Qui est au kokana pété.
donc na pe na tembe na mututi ya on a ebisio non que malembe souci na ngeza na tendre likolo mais malembe so pona nini te amour pirate obimisa ki on galère aux aïeux na BCB je dis bon na pesa le quoi passe na reumeli bon na pesa ba on en couleur déjà y album na ndenge ozala mais oza nuka na BCB akimbe moni BCBG eza orchestre monene BCBG album na sala on a 4 ya BCBG na enregistrement na 4 ya BCBG na BCBG tu vois tellement ba programme eza ebelé eza vraiment ébélé album passe en or album wana na sala ngote le album moka na sala ngo na nzela po eleka eza carrière nanga ba tout mona baza ba grand prêtre lelo ba bima pona album moko lelo soki papa Shiraza bina da malom Camilo dans Coco Motopamba eza po asalaka feu de l'amour lelo soki fali pupa aza du Cap la merveille Marabiocho et ça pour ça qui trois chemins ceux qui cherchent des poules aza cher des poules pour ça là qui sont interdits entre autres artistes nga en tant que artiste on a raisonné na bino album nanga le quoi ba pesinga chance m'imposer donc entre les artistes congolais na rotika ngwe le kaboete ce qui il faut nazanga 10 francs mais na futa mbongo ebele pour na enregistrer bien na salango et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je me donne du corps, âme, esprit na kati album o. Na sala neni nazo se départager. Ko banda album ezala nango pas cité. Ozanze mbo banze ope to somba ngo. Parola ya sombelo atekelo nze musupo sala kiyomoko. Obandi wana eza étape mosusu osombi programmation eza étape mosusu ko banda ko beta ko ya ko yemba pe bien eza étape mosusu ko étape onga na komi nango e komi makasi tona koka kose ko pesa batu eloko ba ozela te to batu ya pet jomba ozela négativité ça dit bana ba musicien BCBG ya binadama esimba te parce que ngana pona changer ba don wana il faut changer ba don wana par nanga bref amour pirate ngoyo et bimi soki ebetaki mabende yo ngoye bango te so ebet soki yokana kitende ngo betelanga liso nango te ça dit soko lukinga boye peut-être pour oyoki moi 100 dina biso na yena pour ça ta moi 20% ya batu ba comprendre eloko na osala tant na moni na komi na niveau wana nazaki na en tant que moi maël na ye na solo li na orchestre na zwa tomoko na silisango à côté ça dit na se focaliser kaka na yango kaka na ba boulot nango yango moni na BCBG na zwa ton bimsango te parce que biso pe na BCBG toza na album na biso to sala balle de match na silisa ki pe déjà koyemba na zwa bimsa te po na zaki nanu koyemba donc na sisi koyemba na moni que na kokisko ko entamer passe en or. Ce qu'on peut entamer ngo bien faut na à l'aise, faut esprit ezala vraiment passe en or. Et yango moni na sali musala. Ah. Na lo barana yo Philly Japan de Philly ya mama Kati. Bomoni Abraham leki ne ba émission mais awande. Ngai pesinga passe ninga lobi na parti yo. Donc alobi na et outil na motema na à s'exprimer vraiment que les pourquoi yango tala bo fan na botala ka clé bo yo ka artiste ne ba s'exprimer eza ninga candidat na pe ko nuire été mais na ine da oyo batu bo penser peut-être que bo murmurer bo chuchoter pour naé mais allons la bino ba doute sur parce que tande siko tozo yo kasiko yo en live ndenge aroyembe la biso amour pirate total ndenge eza texte kitoko eza mélodie kitoko mais parce que moi mélodie eza te pour texte wana te na habité merci siko na za luko mabwe etika ngaka na fana rade la fani omoni siko okomi ba téléspectateurs balinga bokoma parce que tant okomi be maman rappelinga fe na biso bolo wa bonzako
yine mutaza ko sala ba artiste ba vena biso ba Pepe Kale boy tuni me Pepe Kale eloko nini tinda kiyo oyimba mwana na yo de Pepe Kale expliquer so na voyager mwana ngati kala robela mbula yango Pepe Kale siko tango voyager akoma okanisa siko mvula yango mama kanisi maleki ngai butu na la teo vous comprenez et ça qui pona bongo nde a expliquer ki batu bapesaka batu goût ya koyoka musique eza bino ka ndingo lobi boye mutu muso alukata la Cleboa ata la Freddy Akimbe et pas à la ponte de lancer El Marcador à s'exprimer à l'oba parce que ça n'a pas tout miso ya batondi qui moté mamabe ils ont régné toujours oba na posa la culture congolaise est Canada on est quoi ça dit batu loko ba biso to ça la tana chance te ya kota na kati ya Jean nitiki nzambe ebi ninga okeni nazo pousse à malem non pousse à malem je sais qu'il y a plein de difficultés il y a plein de choses il y a plein de makambo belé mais avec Dieu nous ferons des exploits moi mokena basti nazomona vraiment na tunata pa maman est-ce que pasi akobote zala kampe boye mao ndenge moko na pasi ya bolingo ba bijoutier ba mama ba journaliste ba footballeur ba pasteur ba chanteur ba menuisier mama ya gando na gambela pasi nazomona vraiment na tunata ba maman Sherapesi nga bolingo pirate o mawa kote kuna azopesa ya original ndenge mindele bapimela biso kongo adendo batikela biso kaka nsima ya dendo sheri pesa nga bolingo ata ya kredi nakafuta mbala nsima avec intérêt imaole odani maole maramoto mawa en tout cas beti maboko bosepeli bobi en tout cas mwana mobali non omelenga lo mamino ke ba artiste na Congo baza ba artiste na Congo oyo bazali yoko moni ngai na baki na soutenir kaka ba artiste naza au milieu du village ngaza fanatique à motuté pour ceux qui naza fanatique ya motuté naza fanatique ya tous les artistes congolais et puis na ponara motuté tala ba texte aboye faut ça na mutu pour résoudre ma bloco comprendre faut ça na mutu mais Mignon Abraham déjà Amour pirate déjà ba clip nangozo leka ba to bazotala bazo consommer tout il faut tiens la mutu que ça et coxi un mois d'hier kanenge yo kaniwana déjà un mois là hier depuis hier ndé coxé un mois le 16 et malgré le 16 décembre à 16h16 minutes 16 secondes 16 tiers pour dans la caille système ka ya mopo mokonzi non système nanga il pas vu ça qui 13e apôtre na 13h13 13 secondes 13 16 non surtout on a besoin la qui du babi misaka album na emo boy la démocratie du plus fort c'est là qui dit je crois la démocratie du plus fort est toujours la meilleure à Misango le 1999 c'était le 9 en mois à 9h 1999 donc zaka ko la namte zaka ezanningi ngani na bulaki sadi na lani na mutute siko Kofi Central pe ezawana F victime pezali moi ba musique pesa Fabregas utanya hotel on a lobité eza mo ebele wana
Minio Abraham siko ndenge zo raisonner siko oro si signer contrat nana. Non ngai je crois maison de disques ende luka mutu. Naza artiste so na bana posa na sa elo mo na obeta na sala mais na penser ko signer te mais soki ba contacter nga personne na moni ke na koki ko contacter na ko contacter mais pour l'instant nazui appel à mutute et nga pe na bengite siko luka na nazui appel à mutute to ba yo pe no zana o benga mutute pour union appel te pour yo ndem to na besoin skonde ya batu ouais so na zana besoin batu le quoi de tous abetwebi Wanted le record Publicom, je salue Lenny Bidens. On ne mélange pas les patrons et les domestiques. Je le salue. Et puis, nos F victimes, Handicap la merveille, Boravie Nabiso Kofi Central, Wanted Music, Wanted Record, et un problème, tu sais. Na rosa na so ba benginga te la mono wa ozokende trop na Wanted F victime pe na te na moni nde yo nde uzana ozo vocaliser trop na yo eza na yebso mamna na posa na yebsa yo mais pour l'instant naza dispoté pona Kofi Central pour l'instant le baba donne changer siko pona nini oza dispoté pona Kofi Central et là loga to zuiser na biso sindia betana BCB je monte que moi habite na BCB ngana bi yo kota quartier la tanta nabi pour na produire BCB je peux ça maison production et coquille petit yo quand nabi est-ce que basi basala un clip on a sala qui toko na sala nga siko so siko nga ouais mais te comment la bino ba système on que non t'aider le roi ngamo la biso ba mbongo na cha wana kaka Abraham production ben oui production ba siko yo pona nini oyo déjà ça officiel tout et bani mais les lopé ba rolo a pe bon Minio Abraham to cheyo na Kofi Central na Saint James concert telle date ou bien le 14 février ou bien le 8 mars et puis bisomo tozu distribution ya pas sans nom parce que c'est ça qui est studio tozu distribution pas sans nom to ça opinion surtout pour na et ça bien ils ont proposé l'artiste belé et ça m'a bêté félicitations na vena biso quadra félicitations na et le reste liba congolais parce que tout le monde a kala ba vina biso ba lwambo ba vina biso ba verkis ne ba salango et aujourd'hui via ça les initiative va bien mais pour nanga ils a la possibilité ceux qui un le baba donne changer un jour ceux qui vina biso quoi da ba vendre bena vina biso binadama yo ki non na ndenge wana eza na ndenge ranking te na ndenge bien te yo ki non na ndenge wana na ndenge wana pene ona yebisa yo le roi bango kuna bunga mwana na koti makamona te ngana na koti makamona te ngana mwana ya binadama comprendre kama te wana ya banzoko so ba obunda biso matiti to karapasi ozo comprendre omoni papa na bino na papa ba voisin so ba yo kanate yo ka ke yo ke na ole pa ba voisin puis que ça a bien été hein alors mais les ans na penga pe na kokende et pas papa voisin na bino papa voisin faut tika boye papa pe faut tika boye boyo kala kama parce qu'on a yebisa sko papa ba voisin vena biso ba bongisango tala ka caméra o lo bane ouais vena biso quadra yo zavie ta via avie vie a moni vie a repo benga petit na et wana tala caméra o bana ngato benga petit na yo bongisi pour beaucoup fa bon côté parce que les jours avancent les jours passent le temps de problèmes arrivent les lots liés koki koya ipsangai donc bota la paix lobby bota la paix biso va venir na biso biso photos wa obino bozo sala bota la na et puis papa vena biso père na biso papa chéri motema alembisa motema c'est-à-dire bango ba ebinenge ba bandaki c'est-à-dire bako na bango metil que les problèmes ezani eza problème thermomètre problème bango ezana degré nini température nango ezanini donc pour nanga ezaka ki bave ba bongisa le baba donne changer pour nanga l'instant en tant que Abraham
Abraham Mignon, le nom donné par Papa Chéri. Ndoya Mohamed. Voilà, Timba. Donc, comment vraiment, je suis désolé. Voilà. À ma chaîne, bon, on a posé la question pour la polémique. Je ne savais pas, on a tracé le chemin. Donc, il est libre. Mais, Mignon Abraham, Tomi, la souka. Caméra isota la yo na bike yo lingande ko yimba mo mingi mais likama kri wana nde olobite kri wana o yo zo boka wana suga lamuka sugi pe azola la kaka so lo mone non wana eza moni to beta générique na biso asuka générique wana en 5 minutes c'est-à-dire dans biso niveau na obina pour surtout côté moi tenga baba qui na danseur na danseur mo ba ko conquérir pe magam ça dit na bon danseur o le ba tutu babina na bina makasi ko leka Papa Chéri na bina makasi ko leka vena bisonyama na bina makasi koleka Fabregas na bina makasi koleka faire cher de Paul Cheta na bina makasi koleka Dicap la merveille na bina makasi koleka Wata na bina makasi koleka Gino na bina makasi koleka vena biso waze kwa do basala basala mwangele po côté on a obina makasi po bayebi ke na obina makasi koleka bango deux ans na sans soin donc il y a un monisco il y a un to bombel bango kriwana ça dit ba olala mtola msabango azalati olala mtola msamno azate bo profiter olenga na koleka ngamota msina kolamsabino na kana bina olamsabino de bolala kaka mtola msabango azate OK to comme na suka to ça la générique na biso solo la ba solo la mon auto ça ba problème oh après mo boki ngate mais musala eza boulot solo la sope to solo la solo to solio yango bato ba s'abonner na chaîne YouTube nanga ma chaîne YouTube déjà mon que non que moi malem moi bien Mignon Abraham officiel je suis ba s'abonner et pour Instagram nanga Mignon Abraham officiel na pesi ba fan nanga nyonso mbote na pesi ba ami nanga to Facebook mbote je salue Arnaud Technologie je salue Pati Bilele Ben Dolce Festival à Bilele je salue Erickson Ndombolino leader je salue Venangai Clément Bakafwa je salue Yamira Mopini Mignon Mopini Fadez Mopini Trésor Kapila ya Bandi Kapila Eric Masiala Serge Zululete, Gino Kabesa, Alfred Konde, il y a Florine Pau, Fondation Loise, sans oublier Bijou de Noix de 5 étoiles, Ali de Noix de Paris. Pessimbote na Dan Sunja, les fonctionnaires américains, Massananga Carlos Pinatel, mon général, amiral déjà dans un terrain, bientôt passe en or. Vraiment batuba bongama pour la musique ya kitoko baoka pena la bonne musique parce que to tcheli bango esprit na makambo to tcheli bango esprit na makambo mais ba makolo za na nzela côté générique tout ça déjà deux dans ça déjà ba dédicace mais tout ça la clip ya générique na tous les génériques na 3 génériques parce qu'on a tous les génériques na bina makasi on a assuré bon voilà. Très Mouchi Socrate déjà au Soki Afrique du Sud voilà préparer les déjà Mignon Abraham terrain champagne overdose au Bongisipe déjà terrain pour na ya Mignon Abraham pour que vous vivez car à l'international à Kita Soudaf Willy Moucheni Kiti wana ya Willy Moucheni code Amboka sel code voilà ane na Mboko na sel et puis Delix Mweta les super boss de Djoubou Monine na oya Afrique du Sud pendant que ça clip à tout cas bien signé Delix Mweta Mutoya Mbokuna Trezeguet Mouchi Socrate Trezeguet Mouchi Socrate à sentir pendant que ça idéologie écoute blague écoute tout dans Mignon Abraham une fois c'est là on a la famille Lubadika Oyo ba perdre papa na bango oncle papa leki grand-père tout début no boyebi donc vient biso ou papa na biso major Lubadika atika biso na bike Lubadin Selebo
Rita Loubadin, Charlie Loubadin, Eguette Loubadin, Loubadi Canyon surtout. Mes condoléances, ça dit famille Sekemanga, famille Akimbe, famille Elessé, Baza, de cœur d'Abino. Voilà, Togomi Nasuka, au monde de bonnes choses ne durent jamais, mais vous comprendre que Faki Minyo Abrama Loba. Ata lekaki na ba TV mambweni na Congo kuna na Bambi kuna na Congo eloko yo madofolo nani lekaki na ningezalaka na ba chaîne de télévision qui ça wa roli quand na tous les chaînes mais soko leke pa ya serre na biso mamile la té donc au communante eza le rôle awa ce qu'on a ba internet roli quand partout mais soko leki na cleboa.com té ça dit au communante. Il faut Frédéric Kimbayamba, ou bien on montre la noblesse, on m'a potongo, ou bien Pichumanga, Papigen, na yé moko de la nation tonton banda. Na selon on des à la raboué, on a CP na bino pene bo CP la on a vérité. Ça dit, tout le monde vérité. Oui. Pour Batalaki le premier. Au salaki mokili surprise parce que la première personne oyo azwa rep na biso atil batu boy la première personne ezayo sal mutali boso benganga ezave nanga Nazar Kalonge na PC Mbote na Londres na Serge Moboulay top classe Serge Moboulay et puis Jean-Jacques Doué à maman Lydie Doué la fête LED de London sans oublier Alain Fofana Zadio Kongolo, le seigneur de la ville, Gilles Louki, Venangaï, Bambo Théâtre quoi. Merci. Merci beaucoup Herman Ampoyo, tout le temps. Bye.